Kisinjora, pourquoi qu'on manquait couple à Karine Mokonzi respect boy? Pourquoi qu'on manquait Eka maréchal Eka perba petit respect na Karine Mokonzi? Ndeko, ce qu'on ngosa la promotion ya groupe na yo, on ngosa la promotion poto komina été ba makelele egobima pe golia makelele. En tout cas, ce qu'on le combat Karine Pexamité. Mais pourquoi quoi qu'on manque bango respect pour nous la promotion na yo na osa la promotion qui na été oyo makelele egobima likambonini nanu kutu to salata programmité to zwata quelques collaborateurs au bazakana yo obayemba na yo po yo peto moni ko kipe bango bien okipaka te ko bimisa bango kaka wana to monaka bango même mabanga babwakaka te soki babwaki bazwaka bakodi te. Alors biso nde tokokipe bango bakota na Mokonzi musique chanteuse na biso tango tolobelaka ye promotion ezalaka uniquement na musique na ye pe na ba œuvre o sasala pe ba œuvre wana na kanso ye biango bien. Christine Kisinjora tuzo solola awe za likambo moko te o baye ko manke yo nde muto manke oyebe eloko manke mena ko explique yango susu malamu. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote baranto na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Kisinjora boyebi na Afrique Info mikolo nyonso ndenge kaka babanda ndenge chaîne wane salama na komba Karine. Donc foko tia Karine na profil foko loba si to mesana to monaka biloko wana tolobelaka ngo susu te soki tolobeli ezalaka kaka na titre de rappel. Mais na mbala kata namona ndeko mobali oyo asalaka wana nayebi te soki ye mutu azobima na Mike no Mike Lokamba, mais bon nayebi kaka asalaka wana. Alors ndeko mobali kamata bamba question na Kisinjora si babongisaki yango pe avant pour émission na bango ekende kitoko bien sûr. Alors alobeli makambo ya Zemi ya la baronne, alobeli makambo ya libala ya la baronne. Kisinjora alobi eza libala te eza base bazaka na bango mwasi na mobali te. Mais lokola makambo yango elokute eleki makasi kaka na miniti wana na ba seconde kutu na koloba miniti te ye moko liso alobi Karine Mokonzi toza batu bafricain toza babantu Zemi bayibaka ngo Zemi babombaka mobali wana yebi te soki aza ndenge nini. Mais entre temps alobi ki eza base aza mobali la baronne te. Na quelques secondes minute kutu te mbala moko atie mobali atie Zemi. Mais nga na moni kaka bazo manquer couple, meilleur couple, famille heureuse. Bazo manquer bango respect. Ko manquer respect en tout cas na ko tika ngo bongo te. Surtout Kisinjora azo manquer respect pour ça la promotion ya single ne ebimi. Bien sûr banda sala groupe wana lelo otozo ke na 5 ou bese kokisaki me bande ko mibali na banzembu eyokanaka te bango pe bayokanaka te pona bandeko bayembaka wana toza na bango na problème te. Au contraire biso de kopesa bango musala na Mokonzi musique bien sûr toza na besoin ya ba parolier
toza na besoin ya ba musicien na ba chanteur na niveau pe ya Congo toza na bango besoin. Alors na kati ya mokonzi musique tokopesa bango ba salaire yango Kisinjora. Pour le moment soko lingi ozala toujours une équipe na yo ya ba musicien complet ke bana ko manquer couple Kikuli. Tant na zolo ba couple Kikuli. Donc Karine Mokonzi Kikuli, Evi Kikuli Maréchal na mwana Henrietta. Alors les kambo ba koyiba bazemi wana ezali bisiko yokela bango na bisika omonaka yango. Ya la parole en tout cas mwana kobotama. Po yeba mwana kobotama biloko complet ya ye se sombami voire même sombamaki déjà na biloko ya âge à 3 ans kalate soki pe basiliki to siliki alors bakoko sombela epe na biloko ya bano bakoya lisusu sima pour comprendre bien po bano bakolanda baleki Henrietta bakolata biloko ya Henrietta te bakotambola pe na pousse-tête wana te bango pe ya bango ya sika yango na Kisinjora sala promotion ya musique na yo ya single na yo to souhaiter ba bonne chance biso a toi na problème na yo te soki po sala promotion ke makelele ko bima po to kota na elanga na saison sèche alors sala publicité ya makelele mindele pe balinga kolia makelele yo moko soko ke côté aéroport na mikondo okomona ba mama bazoteka mipiku ya makelele ba client numéro 1 eza ba mindele sala promotion na yo ya likelele kende nango place okende même na États-Unis kuna pe bakolia kaka likelele. Alors mais kosala ngo te oya ko manquer icône Karine Mokonzi oya ko manquer couple ya Maréchal Ikuli oya ko manquer soso bébé Henrietta na katalibu. Alors Kisinjora Christine awa ozwi nzela poto na yebite soko zula kyangu ndenge nini mais na mona yo brusquement na poto. Alors soko za na posa poto o continue ko ya poto na yo utiliser komba Karine Mokonzi na ndenge elongobani na ndenge ya malamu po soki ba pétition ko utiliser te o sala kaka. Alors na ndenge malamu ekozala bien mais soki na modèle oyo en tout cas ekozala mabe. Et puis pour na ba musicien na yo ba chanteur na yo en tout cas soki bakolanda makambo na zoloba toza na bango besoin pe na mokonzi musique babando zwa salaire chaque mois soki pe misale salami kitoko ndenge de blason ayebi ko composer ayeba rythme aza parolier alors ya kokozwaka na ba prime nakanisa bandeko Kisinjora message oyo akokomisa ngo te na ba musicien na ba chanteur o bayaka ko collaborer na ye po ye ndenga zawana aza na ba musicien te aza pe na ba chanteuse ba chanteur te aza nde na ba collaborateur bayaka wana boyebi kaka ndenge zaka na Afrique po na ko bomaler pa lambi fufu balie bazwaka musique na Kisinjora neti mutazo sala activité ye sport oke kuno sale sport bosangani ozongi oboke ina kwe moko boyebo beti dam ozongi mutu na mutu na ndaku na ye ndenge moko tango bayaka pa Kisinjora ata ba déblaison ba utaka njili me bayaka ba bomaler na bango na barumbu bazale longo batambula baloba pe biso na poto tomo na bango basala promo ya banzoto na bango ya misala na bango ya ba capacité makamba yebi. Alors ata Kisinjora azo manquer la baronne mais biso toko manquer te ba collaborateur na ye po toza na bango besoin de blason ozolanda ngai yebisa pe ba collègue na yo na mokonzi musique oya la chanteuse Karine Mokonzi toza na bino besoin
toza na bino posa bokozala engagé sur contrat verbal te mais contrat écrit pe basali yango na poto na ordinateur ya poto bakache ya poto na mopepa poto bien sûr alors bacontrat bongo salaire bano manke te soka nango bino moko bokoyeba ça dépend ya mosala na bino. Alors Christine Kisinjora respectait la baronne icône, la chanteuse qui a démarré carrière musicale en 2020. En 2023, pako pesa biloko mososo ya moto. Yango wana preparaka ou bien kebaka na komanke Karine Mokonzi la baronne n'importe moment, n'importe comment. Alors, tikala malamu, passez bonne journée, kobosa na pete, lia makelele na yo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.